Voilà, donc on est-ce que monsieur ne sais qui, tu vas me montrer? Si c'est l'ancien PCA, le bureau de l'ancien secrétaire général. Non, je suis à la Sokoda, appelez-moi David de papa. peut-être dans une heure, quoi, dans une heure. Bon, on a presque. Allez, présent. C'est moi qui t'appelle. Je viens de t'appeler. Non, tous les noms qui ont. Pour continuer. Na mboka na biso, s'il vous plaît, un peu d'ordre. Tomesana koloba que mokonzi talela biso likambo. Na Sokoda tozana ba artiste ya likolo ya minene. Peut-être baloba ki langage wana te, bakoloba yango te mais basaki ba démarche auprès ya ba autorité. Na likambo ya Sokoda, il faut boyeba que ba autorité baza impliqué au plus haut point. Ezala Premier ministre Oyo atenaki informé chef de l'État. Oyo ayebisaki na ministre na biso ya culture. Oyo apesaki pe information na mokonzi ya mboka ayebisaki Sokoda ndenge eza kokende. Wana yali maloba Premier ministre Matata Mponyo, il faut botika yango et fonctionner parce que ezali société privée selon ba règles ya statut. Ndoki ba associé to ba administrateur conseil d'association lobi bocha bango libanda yango makambo esalemaki. Premier ministre Matata a privilégié solution là. Procureur général de la République a pesi raison na bateau nyonso bazaliawa pour que Sokoda bacha bakonzi oyo bakosala musa malamu po ya kala basala musa malamu te. Yango toye awa tobandi na ko remercier bango parce que ndenge toye boye baza informé. To remercier le président de la République, to remercier Premier ministre, to remercier ministre intérieur, to remercier gouverneur de la ville, to remercier mokonzi ya ANER, to remercier commissariat général ya police parce que nakanisi bomoni ke ndenge toya makambo nyonso esalemi na ndenge ya malamu e bakonzi nyonso baaki informé. Alors mpona kopesa image ya malamu bolimbisa biso soki bomonaki mwa mbilinga mais tokobenga obima bokoyeba makambo nyonso esalemi awa bakonzi baza informé et que mpona lobi tobengisi baartiste congolais nyonso. Nakasi ntango bomonaki batie PCA Paulin Mukendi bolobi oh ye aza journaliste a chroniqueur osala nini. Sokoda eza na bafilière ebele. Na kati ya Sokoda toza na bapeintre, toza na basculpteur, toza na badessinateur, bacordonnier, toza na bajournaliste, toza na bacouturier. Eza makambo ebele eza kolakisa kutu musala oyo toza nango ya kosala ya koyebisa na bana mboka ke Sokoda ezalaka te papa wemba to wera sone te eza même bino bato bovai na biso awa bozoyeba te ke boza bato ya Sokoda. Alors donc tolobi boye lobi tobengisi baartiste nyonso bayeba ke société oyo eza ya bango
il faut la gérer na bango. Tobo sanité ba maman veuve ba Rolanda biso. Basi ya ba artiste nyonso ba orphelin. Ba ya lobby à partir il y a 13h pour que après enterrement parce que ndenge to vandiawa roi télé un vrai syndicaliste muto à défendre ba artiste. Tant waza ko rendre paiement na e atiki maloba ya mabe pour na bateau ba gérer société mabe. Alobi ndenge boza wana ndenge ba okundanga soki bo libérer sokoda wana te na okundama malamu te. Donc to dédier ba décision nyonso to kozwa na roi télé. Donc lobi après enterrement na e ba artiste nyonso ba ya awa ba tout nyonso to kozana na moi vers moi kopa romela pe to kola to annoncer ba décision. Est-ce que to koyi koyeba dans quel micro vraiment, faut sauver quand même l'image à l'artiste, ça fait très mal. L'artiste va se trop pauvre. Aux gens qui marquent vraiment, ils ont bien été. Quand même, il y a un autre service qui installe un comité de gestion pour te sauver l'image. Quand la maman vit dans la bande, ça fait très mal. Seule chose, nous sommes dans ce mois bien. Bon, on va jouer à lobby. On s'est retrouvé quand même. Comment les autres tantôt pour voyager, on s'est retrouvé. Mais ceux qui ont maison de droit de terre, on s'est retrouvé dans la droite. La mission va s'organiser bien, on va m'aider. Dans la vie, on va qu'on a souci à Sokoda. Tant on a dit non, quand même, ça ne fait pas bien quoi. Tu vas quand même tuer la nuit pour sauver l'image. Là, on a mis là pour l'image. Mais au bazar qui va servir ma bémon. Mais non, tout ça soudé, monter tous les artistes, parfois un bazali, tout ça, on a suivi la oisée, quoi, Rédi, on a eu la sola qui n'a gilé, tout le monde, bat tout. Donc, on gère la société sur bien. On a été là pour gérer. On a tenté, on a été là pour gérer. On a été là pour gérer. Bateau bazali, c'est pas géré par ça. Pour les hasards, collègue Nabino. Ah bon, nous répétons. Vous savez l'idée. Par rapport à l'impression, Lélo, besoin de décision, une dernière décision pour la bonne conduite, il y a Sokoda. Impression des années. Ah, vous voyez bien. C'est dans de expliquer Bino qui va voler bazar ou bonima. Tout le monde est là. Dans le latte, nous avons expliqué que bana bavo mari ba des classes, bon la bangoza a fallu ba pierre ba bana ba franco, bana ba rochoro, bana ba ndombe. Le long de beau comprendre que mamna lo beza à solo. Donc tous ces bandes de voleurs, au bazaro yiba mbongo ya batu bakufa, il était temps pour expliquer bango bino ba journaliste pour ba aider dans la problème na mutu ya Sokoda. Ngaza problème na putain. Ngaza na problème na société. Ndeni société go fonctionner boy. Ne boko ba ndambo ba bozulia na bino, bana ba pauvre bali, ba bindombe baza ba. Donc le loyo de to komi wa, et ça quand même plaisir ya komona ke l'air to linga to sala makambu, to salaka. L'air to linga to défendre intérêt général. Tout ça la rango. Donc tout continuer na ilawana, tout longola intérêt personnel, tout tika intérêt général pour basi nous so bozo mona ba ser na so biso nde to boti bango bana. Bon so to kufi bango basi pour bazwa moi li meya il faut vous payer ça échec sans justificatif et puis monsieur moi c'est pas là ils allent nanté les insultes les injures. Donc ça linga bien moi no lo ba mingi ate ils a plaisir le gars artiste nous so bazawa et ça linga bien mon na ko bangela ile nkuru papa. Makonte molema nani ba problème kendi so problème kena liembo to benga na yi so pe molema tu wana to limba ngote o to zo chaba zo mona déjà que révolution wuti wa wona na lamusa ta ba difo na parler na yo na ngoni ngabite bana ba ko ba tata ngo ba ko ba sala ba musique bo na mbona bango bo Sokoda na vraiment que bon, trop c'est trop. Tout le monde est dans les
mon yo le biona tout ça là il va démarche balonga pour na pamba te biso za ba artiste ou za société na biso tozo futa maté na ba gens o ba ngaja a ba futa mité to yoki ba masolo lelo bazo futa maté finalement to kiwa donc to bagi non trop c'est trop yo to ya to ça l'action oyo balonga na libela ba kene poto on a raison na biso eza société na biso balongwe pe na société te balongwe na compagnie te balongwe ne na ba poste na bango bana osala wana mais bazaka ba administrateur bazali na bango ba artiste na moni eza lokwa ngana zalai na place wana ko futa batu te baninga nso basangani babino lo fumbolo ko ko diriger te ako futa batu lo moi siko on a boya pona ni yango na moni tozo senga nga pena pona nga na senga chef de l'état pour eza clarté mangama boy lobili so mona so bazongisi mais ezosala ndenge nini nana osala ngo nana zolinga po eza social nga lo fumbona na bana na orchestre fona futa pe ba mise na bana nga pe fo balia mais soki aba ofuta ngate président Godé o eza attaque contre le comité Blaise Boula tout nous a problème même entre artistes na artiste lolo au check comité Blaise Boula libanda que ça ka mes gestion entre bango na kati ba administrateur ba informer biso za ba société ba informer biso que tala dégâts au sang bango pe na sola ina bango pe ba lobby o bango ba ipsenga nga na sandi bina fo ba longa makambo na yoko ya bango na ona yoki ya ba administrateur mususu bazo mériter sous ko diriger Sokoda te fo ba kende bina ba pema toza ba mi toza ba famille to koni ko zala ba membre ya Sokoda mais na ko diriger te ko diriger to chana ba mususu ba me ko kambango quand on a besoin de l'on a étape où il y a qui mendicité. Merci beaucoup. To l'embia. Merci. Makasi parce que les autres ont récupéré ndako na biso parce que za ndako na biso za ndako ba artiste biso za ba veuve na bon donc to sepel makasi ko kota lelo na kata ndako to longoli ba bazalaki ozo kisi ba twasi vraiment na kosenga merci na chef de l'état na oyo ya sali kati na biso pe na sengi merci na premier ministre na maemanso esalami po na biso na sengi merci na ba continuance on a ba papa na biso ko na kasongo oyo a aidé biso kati na sécurité kati na sika o vraiment merci mingi on a vraiment esengo makasi mais c'est combien de ça Pour notifier Bango déjà, conseil d'administration est notifié à Bango, assemblée générale Salema, lycée de justice a notifié à Bango déjà, donc allons carrément, ça va dire on s'est décidé, le destin il y a Bissou Zanabo qu'on a Bissou. On s'est décidé en toute légalité et en toute légitimité d'avoir rentré en possession de notre bureau pour qu'un travail au Sénégal Salima pour l'intérêt de l'artiste et non l'intérêt personnel. Message na artiste monsieur sononte ba croire na et puis na ba konzamboka oyo bazaki derrière eloko bino banda ko sepela. Non mais aux autorités, moi je vais dire une chose. L'artiste congolais, ça fait plus de 5-6 décennies. Allez là, caca. Et cette fois-ci, l'autorité a pensé. C'est vrai qu'il existait toujours, il y a droit d'auteur, dans le Congo, mais il y a aussi Mbakati. Il a changé, le président a signé ordonnance portant autorisation à la création d'une société de droits d'auteur qui est la Sokoda. Merci à l'autorité qui a pensé encore une fois à l'artiste malgré Bavir ou les Kaka, les Bosso dans la société ou les Kaki. Et alors, maintenant, Bissau, il appartient à nous. L'artiste fait preuve de maturité. Chères excellences, chers honorables, chères autorités, l'artiste fait juste preuve de maturité. Donc, à comprendre que le destin est et tout réforme. réforme. Alors les gens doivent comprendre que tout le temps à réforme, ce commis yotika place, il faut tika place comme à Sara. C'est ce qui est fait dans Katia Sokoda. Donc il n'y a rien de triomphalisme, il n'y a rien de nil. Et loko ezakaka sikoyo. Et là, que Sokoda
ils ont besoin de là, oh, il y a là. Tu vois? Donc maintenant, on se dit qu'on va essayer de mettre les gens où toujours croient qu'ils sont compétents parce que tu checkes bango. C'est ça les mecs qui n'ont pas vite, ça les maquille. Mais cette fois-ci, tous en apprenant, tous en Madame Véronique, tout en allant et tout en espérant qu'ils est bien cette fois-ci. Parce qu'on peut ça sous 6 mois. 3 mois déjà, il faut total indicateur. Indicateur est peut s'en aller. Soit tout le monde dit qu'il peut s'arrêter rouge, il faut tout le monde faire comme ça, tu peux se chance. Sinon, on change. Même s'il faut changer 10 000, on va changer jusqu'à avoir les meilleurs vers destiné. toza baveuve mibali na biso bakufa siko toolanda badroit na biso bakaba mibali na biso bambongo na biso eza bambongo na biso kama mibali na biso basalaki donc eza mbongo nanga abeta banzembo ebele aza même na badroit voisin et puis aza na banini banzembo ebele na komwani na bakotezaki otsa banzembo ebele tozosouhaite ke loka baoyo bakoti bayeba biso toza na bana bazotanga te bana tozosouffrir na bana donc bayeba biso bapesa biso babongo na biso mobali nanga aza kobeta gitare abeta na bakopesa ebele abeti na konga abeti na mbonda afrika abeti na tiala mwana abeti na oke jazz mobali nanga abeti donc bakosakosa abeti na bakopesa ebele nga na kumi tozali kotika mwana bapriere nzambe lelo ayanoli biso tolingi tomona makambo ya sika na mobu oyo tozokota kotalaka totikala na bana koteka malonga te makambo ebelebele ngai mobali nange ezalaki likijo abetaka na shock star azalaki mpe na orchestre na ya ye moko dynamique h esalaki mpe succès makasi bato ebele bayebi tokumisika nga mama josé veuve ya mepe chéri basiste empire bakuba cofondateur empire bakuba architecte pepe kale mepe chéri bon napesi nzambe merci mpona makambo ndenge eleki bana totika na bana antuka tozomona mpasi papa tozosufri tozofuta ya bandako bana bazotanga te okozwa mbongo mpe otangisa bana toye apa papa mondonga awa tofungoli bakiti biso tokoti yango na kati ya bandako mais mokolo komi mokala mbongo aponi bato kopona mpe bambongo na baloso na basoso tozota sa makuta te tozwa yango ti lelo tovandi tozota sa makuta te wana nzambe